Toyo kopesa osala ya papa na biso na reine papa pasteur Simba Lusikila tokowela tango azali premier pasteur na mboka ya Bretagne oyo atambuki na paroisse ya Reine banda na 2002 abundi etumba po lelo oyo lingomba ya Reine paroisse lelo atiki biso misala na ye nyonso asili kosala na paroisse batata bamama azalaki papa na biso na paroisse ya Reine yango ba Reine ngai balobi papa se lukende o pesa mbote na biso ya suka na biso bandimi ya Reine tata kati na biso batata bamama ezali émotion tokoti mbala moko na misala na ye na bu jeunesse na ye tokonga na zaki na banda na Angola ti toye Portugal ti toye na France to vandi place moko na papa pasteur na Angola tango bokoyoka ka dirigeant kombo ya dirigeant ezali parmi bango mutu bakoti kango na Angola papa Prince Lusikila na Angola soko yebi bano benga chorale ya dirigeant ezalaka chorale ya central bango tango baye balobi kombo wana felungwa aza parmi toye na Portugal bokokamwa ndenge nini aza pasteur ba musicien yoko honorie pona nini azalaki musicien na Portugal azali parmi ba musicien o bazalaki première na kati na Portugal ba formaki na 1992 o bisito lobaka 92 na Portugal papa Prince Lusikila tango wana ayekuli miziki na ye banda 92 pardon ti toye na Reine na ngai papa Dodé ti ayo kuma pasteur atika ki groupe ya fakité kuna na Reine temps en temps azoya ko mukumba ya paroisse azoya peka ko beta musique papa Prince Lusikila na ki pasteur na ye atika ki groupe ya fakité azali ko beta deuxième bible yango mingi ezalité biso na faki ezala na lingomba paroisse ya Reine to souhaiter tata Kimbangu akanisa ye na misala na ye nyonso asili kosala tokomona Yesu suteme na liboso tokomona kumba tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Merci papa Dodé Toyoki Mosala ya papa Prince Lusikila na faki ndenge likaki sika oyo tokobenga na deux représentants ya paroisse ya Reine ba papa pasteur mibale oyo bayebaki pe papa Prince très bien bakoya pour une intervention de 3 minutes ba meka kopesa biso mwa liloba muke nde ba papa pasteur to bengi bino bokoyi koya liboso. Papa Pasteur Simba Lusikila Prince toye awa
po tosalelaka bolingo mibeko pe misala yango identification na biso. Ya mibale Kolo Yesu alelaka Lazare. Etango batu bamonaki ke Kolo Yesu azali kolela Lazare, batu balobi azalaki mutu na ye, azalaki kolinga ye. Yango biso toye awa o apôtre Esther apesaka témoignage ya Kolo Yesu na ntango ye azalaka bomoi. Nanu amekufela te apesaka témoignage ya Kolo Yesu. Ye alobi nazali komona likolo ya kofongwama. Mwana Nzambe atelemi na loboko ya mobali ya Nzambe. Elingelo baboye. Papa Pasteur Lusikila Prince yo pesaka témoignage ya Papa Simon Kimbangu ki ye azali Nzambe na bomoi na yo. Yango Waidaki biso pona kotelemisa kombo ya Papa Simon Kimbangu na mboka Portugal. Wezalaki koluka batu batelemisa kombo na ye na mboka Portugal ki ye azali Nzambe. Yango kozalaki umepesaki nzoto na molimo. Ngomba ezalaki na korali te. Ndenge toyoki na Papa Diak. Meyo osalaki koral Papa Dialungana. Ozalaki kuyemba elongo na yo. Donc misala na yo osili kosala tobosane yango te, Nzambe pe abosane yango te. Na kati ya responsabilité ya paroisse yo ozalaki na finance, yo nde ozali kobomba mbongo ya lingomba, ozali kobatela yango po toza na miniti ya mingi te. Tokoki koloba mosala nyonso te yo osalaki. Nazali koloba susu n'apôtre Esther tango apesaki témoignage ya Kolo Yesu na tango ye azalaki bomoi na tango alingaki kokata motema alobaki likambo moko. Alobi Kolo kotala mabunga na bango te oyo basali libisa bango. Yango liloba tokoki kozala mpona kopesa témoignage. Lelo soki lingomba ezali na mboka Portugal, ezali contribution na yo oyo bopesaki. Yango tika misala na yo ya malamu osili kosala na kombo Papa Simon Kimbangu Kiangani. Elanda yo esika Nzambe apesi yo do kopema na sisi bona kwa tama tare mosana. Amen. Mungu wasee mwani mwanda velela finauna binda nkade ki Congo kansi Kimbangu kitele tata reverendo Papa Zaunetu ikiaki na kwanika kieleka me konsumuntu intawandi Nzambi wasila muna programani kansi unu mpasi tukutubama mmitima myetu tudili mmitima myetu kadi Papa Prince bonso tuwile Kimbangu
sadi kuna Angola, sadi kuna Portugal, wisi di kurene, isi kubadeo kurene, kadi kurene pensingi langa, ke salama be salga di butu kumasi kuwana kwenda samila kuna rene, kansi kimbangi kibatele, tata dode tata zaunetu ikimbangi akieleka. Konsumuntu intangwani inkija kalenda kudika mamos nzambi kaka bika tata Simon Kimau jangani nzambi yetu sedi yetu nsadisi yetu anyindula mnasaluka sadidi kayanga lala munda misaluka sadidi ibetu pepu aku tusidi kadi biki di bana biki di kentu biki di yana kaji diamu diri pe pas kutubanga kasi mnafufu kina yetu batata Simon Kimau jangani bika yani kas kakungu na kisanga kietu programme pe itomene luta tutonde je fus na yetu baba bisani na yetu kwaku tata reverendo kutu wenkere emadiamo moyo yeba bonse balutu kuntuala bika nzami yani kibeni kasako na betu babonse atubani kangolo tolanda ndiatu zampangi yetu unu kalemi yanga tulenda ka mokenako mafwene kwandi nakumba se mwana velela amen. Merci, papa pasteur. Touti ko silisa na ba mot de circonstance oyo e bongisa maki mokola lelo. Tugoleka noki na ba dépôt de gerbe de fleurs. Pe ba derniers hommages, pambate ngonga na biso ba pesi na salle oyo tikali mukuse. Programme to kopesa ezali boye. Mutu akobanda liboso koleka pona ko déposer fleurs ezali mama conseillère direct à chef spirituel mama Marie Mouilo azali na biso elongo nasima ba papa pasteur ba koleka na liboso pona ko déposer fleurs na bango nasima le deux familles, c'est-à-dire famille nyoso ndenge toyebi famille ya papa prince famille ya mama bino nyoso ekozala tour na bino bokoleka. Ce qui famille ici, tu es que papa prince azali moko kati na faki na ba épouse baza pe na frère na bango ba memaki ba koleka nango liboso nde na sime kozala ba paroisse ndenge tozali représenter awa paroisse na paroisse kozala na frère na bino na bandimi boleki bo déposer na ba amis et connaissances. Mais s'il vous plaît to kobeta sete ngonga na biso ezali mukuse, ça sert à rien koleka plusieurs fois. Ndé ça plus tarder tokosenga na faki ou animé pour être tout banda kosala dépôt ya ba gerbe de fleurs. Ce qui aussi si ba dépôt nyonso ndé na sima toko inviter maman conseillère a côté la biso di bon de li ya suka poto kende to wande kozala kuma na sima. Tolobi boye toko banda na maman conseillère direct chef spirituel Nasima et Gozala, Batata et maman pasteur. Ensuite, la famille ou les membres de famille nous sont réunis. Famille à papa, famille à maman, nous sommes beaucoup les canets nous s'organiser. Nasima et Gozala Faki n'a pas épouse. Ensuite, les paroisses, les fidèles. Ndé to aussi ça n'a pas ami et connaissance nyoso to yé pour na kopesa au revoir Yasuka na papa prince. Faki à vous.
Merci beaucoup Faki. Na komba tata mon centre. Ba tata ba mama toyebi balango ete sal oyo ezali ya biso te. Ngonga epesa meli biso. Suite ya programme ezali ete batu oyo bazali pona ko récupérer corps bazali na nzela koya. Mais c'est na biso pourquoi me koma na suka soki mama teli bondeli na tango wana ya koma Faki akoki mais pour tout ce que ça papa na biso. En attendant, on vous rappeler que famille to libota na libomba ba bongisi mo eloko kolia collation ezali. Soki ba teli bondeli na tango wana service to bongisi pona yango et ko s'occuper na biso pour to doit eloko ya kolia. Ne sans plus tarder, nous pouvons inviter le révérend pasteur Kasi à l'égaliboso pour la commune de la maman conseillère à la mission du Condé. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu ndenge bauti koyebisa biso na kimia nyonso tu tokozala na kimia tokobenga mama conseillère ya mokonzi ya bule mama Marie Mwilu asilisa biso libondeli soki esili na kimia nyonso tokovanda pe tokolanda programme ndenge kosilisa tusengi ba protocole ba pesa mama micro pour mama sisa biso libonde. Tomonde na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre papa tozangi maloba na ba circonstance ya koye papa biso bana na yo makasi kosila ba biso mais toyebi ete ezali 3e fête ya mosali na yo papa Lusikila osilaki kobenga ye na mboka na yo okoyaka mobembo na biso soki esili tokozongaka na source mutu moko te kati na mokili akoki koloba ete ya kolekela na esika oyo te biso bonso ozala riche ozala pauvre ozala monene ozala moke na bana mike kutu o nzambe na ngai ya solo oyo ya kosalaka yebi ntina nini ya kosalelaka mwana na yo mission na ye oyo ya yelaki ekokisami pe azongi epai na yo yo nzambe kozalaka na yo juste na biso bato tozali ingrat yango ntango nyonso tokosengaka yo bolimbisi ya malamu ekoki kozanga te mokili oyo tovandi etondi na banzube makambo ya ndenge na ndenge kasi mwana na yo atingamaki na mosala oyo bopesaki ye ya pasi asali yango akomisi yango na suka atiki mama veuve atiki baorphelin yo ozali nzambe ya baveuve na baorphelin sunga bana na yo likambo ekozalaka ya pasi mutu moko te na vi na ye akoki kolobaki na famille na ye nano akufela te biso panso ndenge tozali awa toyebi likambo yango ndenge ekosalaka pasi yango anapesa biso mpe bandeko makasi ye asalongi posa na ye tokende kotika nzoto na ye nokinoki ekota na mabele po etazo esika na ye. Est-ce que biso tozali ko se préparer spirituellement? Est-ce que mokolo yango kozala boye yo nzambe kaka moto yebaka biso ya mwana papa topesi merci tiens kimia
kati na mitema na biso. Kimia esika nyonso tozali mpe na libota. Otango moto akokufa kama makambo ebele tokokanisaka. Yango wana Nzambe na ngai. Le consolateur yo papa Simon Kimbango yaki mpona kokonsole biso. Kolo Yesu alobi ete na kotindela bino mosungi mpo ya kosunga bino. Sunga biso bana na yo mitema ezali ya kozoka. Yango wana Nzambe na ngai. Kokende na ye na mboka ti kokoma na Yerusalemu. Yo moko tambusa biso. Nyonso eleka na kimia okei na bozongi. Biso peto yaki lesiko tokokabwana biso na biso kasi yo kokabwana na moko te. Zongisa moko na kimia na ndenge tobimelaki na bandako na biso. Tosengi kimia na Afrique, Europe, Amerika, Asie na Oceanie. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Sang. Amen. Nakomba tata mwana pe Molimo Sang ndenge tokoloba tout à l'heure. Batia service funéraire bakoko de la biso dans 5-10 minutes. En attendant tokosenga Faki a animé l'état qui va y avoir pour la lever du corps. Tout le monde papa zali pasteur, parce que quand on a nzoto na ye pour la bobima zali papa pasteur. Natangwa na so ko bina porte ne ba ko ko pesa ba ko Faki soki esengami. Mais kasi ezali ndenge wana tolobeli bakolation déjà tangu tokosi sanzo tekei nde na tangu wana eloko akolia nde eloko akomela ezali tokende te tozwa yango po ete esalami mpo na biso. Faki à vous. Donc, on quitte déjà au couvercle, il y a cercueil, comme ça, il est à la près.
cercueil, s'il vous plaît. Tozo maintenant la musique na biso. Papa na biso a comme na honneur, papa pasteur va voter pour la cercueil, c'est qu'il moi espace tigala. Soki kaka combien de communes banda na tamboara de venir pour le salama. S'il vous plaît, vous voyez défiler pour la côté ma musique, mais tout l'ongwa na singa ya cercueil. Batu oyo bogare na sima ya salle to ba awa basale ezali ebele batu misusu togare liboso ya basale mosusu ezali koempêche batu baluwe basale wana baokupe basale wana avant ke babenga la police oyebi kogare babekende kolongola voiture na yo batu oyo togare na sima ya salle ogare liboso ya porte kende kodeplace voiture na yo. Merci beaucoup. Não,
pour la papa pasteur et pasteur. Il essaie de taper ma pasteur. Papa pasteur tous les mots moqués, la musique est complète, pour nous dire malade et madame. Et d'abord la mission peut être la madame. Muziki ekoli musika sikoyo ritme nini bapasta bamolotaka encore muziki ekeli musika ritme nini nokolanda yo c'est la mercredi. ndeko balandi bana papa Simoto Bambu papa pasteur pour pas nzoto ya tata na biso papa révérend pasteur Lusiki la Ntimba oya tiki biso ye azalaki na mboka ya reine yango siko tozokende po bazwa nzoto na ye bakende kobomba na esika malili bongo rendez-vous na nkamba eluselemi rendez-vous na nkamba eluselemi tozala kaka branché ekala te nzoto ya papa na biso ezobima na esika oyo kopesi au revoir na ye ya suka ndenge balobaka ete tozalaka na biloko misato oyo ekozalaka biso toza na mbotama mariage le loi ya wana fete na biso ya suka ezopesa papa na biso au revoir ye azali papa pasteur yango tomoni bandeko na ye bapasteur e makanisi ekei na mama na nga lukau ya zola mama pasteur
Vamos direto.
você não sabia que teu pai vai ver, né?